5 ans na famille d'accueil. De quoi ça na message ya koloba ya ko partager pour azana posa lisungi na biso bande connaît ba congolais. Papa pour lancer message na yo. Oui, bonjour bandeko nazo vraiment naza na situation moko très délicate. Naza na bana moko naza na 4 bana qui ont été placés abusivement dans la famille d'accueil. Na bana o ba 4 wana parmi eux mwana moko ya 5 ans. Ya petite fille. Mwana ngo dernière visite to salaki devant l'assistance sociale. Donc une visite médiatisée, la présence de l'assistance sociale, moi na biso que basala ka biloko na njoku na bango basi on me fait des choses dans mon sisi. Maman yoka mwana. Bah oui, donc ba violaka mwana na ngai. Mwana koma mwasi na bango mwana 5 ans. Yango na kena police tant que kaka dossier yango directement to kena police pour na porter plainte police a boy plainte. À partir du moment où police a boy plainte na biso to comme au monde déjà suspect, c'est-à-dire que refus ya police ya plainte ya police pour na biso to considérer en tant que certificat de authenticité ya crime, c'est-à-dire que crime est consommé. C'est pour cela ba komi ko bloquer ko sala makamu lokola ba se couvrir entre bango na bango pour famille yango eza mindele. Dango yango nazo luka solution batu nyonso isika bozali bo partager ngo so bayebi ba avocat ba association batu nyonso ba koki ko portenga solution en tout cas pour na dossier ya famille oyo ekozala lokola paradis pour na biso. Amen. Merci vraiment bande ko sunga ba contact za wana toke ba kam dossier nyonso nazo sala ba démarche nyonso ba komi ko déboulonner yango ada baction nanga nyonso so viser pour na justice. Ba mindele yo moko ba komi ko manipuler même ba métier nanga bazo manipuler ba réseaux sociaux nanga bazo saboter bazo manipuler donc pour ba étouffer kaka dossier yango pour moi nango eza mwindo aza mwana mundele te ngana minute soki mwana moko a 5 ans mundele lobi kaka papa na ye ke ba mwindo ngai bakangi ngai na chenga musape basa ta iloko na minute mbele naza déjà na prison distinguer ça msala loko aza mwana mwindo. Moi, je suis cet élément, exact. Donc, yango situation naza nango ba contact za wana so zana isika uzali so ligne otinda tama quelque chose ko sunga ngai pona contribution ata 1 euro ata 2 euro ata 50 centimes ata $1 ko sunga ngai poto luka avocat privé pona avocat privé vraiment et ko sala bien pour la famille au na lobby ke ko sala lokola paradis pour la famille esengo lokola famille en tout cas merci bande ko bosunga ngai. Amen papa message komi to partager ngo ebi ke biso ba congolais to zaramte mama en tout cas dossier oyo to ko ko supporter ngo te pe ko bomba ngo te mwana za mwana biso congolais en plus mwana muke mwana 5 ans et même bana mususu bazako na awa to yoka kata komi ko yoka ngo ke même ba garçon pe ba viola ka bango donc même tant to sala ba enquête ba examen médical photo ba is extensive aussi pour na bana garçon. Il faut na yeba santé ya bana na ngai même ba garçon. OK. Voilà. Merci papa message commis to contacter yo ceux qui ont besoin non pour na message mususu. Très bien.